ans après, Moko est décolleté au Kachon. On ne peut pas encourager ça. Soki Kabila a réussi pour le 19 Bandekobo Landanga bien. Tokonyata Manamboko comme jamais. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le sujet du développement de l'Afrique, mais d'un développement en termes d'infrastructure énergétique. On ne peut pas encourager ça. Que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. Les congolais par rejoindre résistance combat. Comme de la biso tout ensemble et Mbote, bonjour et bonsoir. Nabino Batboso Landabiso, na 4 émissions Oyo Actualité. À la IN, c'est une nouvelle émission Oyo Toutier, na disposition. Nabino pour informer Bino, Makamu surtout il y a la 4 République démocratique du Congo. Na 4 émission Oyo Toyambi politicien moko qui s'appelle M. Philippe Kimbiese. Oya Zanangai na 4 plateau, il y a congofrance.com na émission Oyo Actualité. À la IN, Boyebi Bino Moko, comment ça se passe actuellement? Batubazo Koufa et Belé na Congo, passé ça makasi, élection exatée. Les Congolais va commis désespéré, mais quand même la réflexion na biso et puis na information autosuit ensemble là monsieur Philippe Kimbiese to ko va vraiment ko partager et puis ko pesa ba solution na ba piste misusu oyo esengeli bino. Bonjour monsieur Philippe Kimbiese. Bonjour Ndeko Dipumba, bonjour Bana Congo, bonjour Bana Congo, depuis que passe ces amis téma. Merci de l'invitation à Congo France. OK. Et nana souligné ngazana politicien té nazaka simple citoyen Congo qui est patriote résistant. OK. Olinga Congo a un certain à l'actualité à Congo. OK. Donc naya une invitation na yo papa, je sais que moi mikoleleki et makamekwa ke belé mais tous la pembeni na yo, mituneza yo, biyaneza ngai concernant Congo. Okay. À disposition là, papa. Monsieur Philippe Kimbiese, toi Bibisonio surtout comment ça se passe actuellement dans la 4 République démocratique du Congo. Mais le sujet est tellement ébélé. Dans l'émission Oyo Actualité à la IN, Boutine Bibiso, la question ébélée. Oyo, Tsengi, Pototou, Monsieur Philippe Kimbiese. Mais tout le monde qui, Massassi et Betaki, dans le marché central, tout le monde, famille Kabila Bakomi. La famille la plus riche, Nakatia RDC, Tomoni, na Kasai, 80 fausses communes. Oyo vraiment, et comme on dirait, rythme. Mais quand même, tu reçois un sujet, Oyo, monsieur, c'est une actualité. Tu par rapport, il y a 80 fausses communes pour découvrir actuellement, Nakatia Kasai. Yo étant congolais, autour de la résistant. Voilà, aucune corrélation, ni M. Philippe Kimbiese, c'est déjà la 4e émission actualité à la IN. Ndeko Dipumba bana Congo soko moni soko ezana semence bazo kulona na Kasai koleka milio ba Kasayen ezate donc na Kasai nguba masango bazo lona ngote koleka milio ba Kasayen. Donc yo soza patriote résistant faut ça la passe puisque so ba kundi ba bomi bana ya basi ba bali bandeko na Congo eza déjà ce que Molimo Congolais moko soka kufi na buzo bandengona c'est un Congolais mais donc pays s'affaiblir. Donc ils ont ça thème pas et vraiment ça révolte aussi. OK. Donc, voilà. Mais c'est Philippe Kimbiese, est-ce que Tokoloba et ça une façon il y a ko silisa ba kasenya surtout pour na ko batu oyo bana mission il y a ko récupérer province wana ya Kasai. Ndeko Dipumba. Na remema yo la piste mibale. OK. Ezali na comparaison hein. So tel makamoleki na Irak, makamoleki na Syrie, hein? Donc les kakano na mitukate hein. Au moins tel na fait au moins ba irakienne ba yeko senga yo moi lomeya. OK. Et ça politique wana bato ba conserver qui occupation Congo ba américain na anglais. Bengana peuple na sima ba mboka na bango ba kite ezali po ba ya ko kamata bisika wana. Oyo zo salme pa na ngai na Kasai kuna. Politique eza yangwana. Longola ba Kasai na mabele na bango ba koya ko exploiter ango. Oya ko kena malembe te bumaye. O ba kei bazonga susu te. C'est la même chose dans ngwa papa dit. Nakama batazo peut drapeau États-Unis à lati. Bango nde batwaza ko tala kaka parallélisme wana puisque
conception mboka na biso po eza occupé wana eza nde baaméricain na baanglais voilà ndeko lipuma donc bandeko na bakasai bayo baye na bandundu wana o bakomi na idiofa o bakela na équateur libela mboka na bazonga sute. Est-ce que lelo badécouvrir nini na kati ya Kasai po bakasai nyonso tu babenga na bango baboma bango bamiso bakende ko se réfugier na Angola? Papa Lipumba banda na aru ti okiti na Kaemba olongwe na Boma ti oke na Goma partout na Congo kite ezalaka. OK. Bon, kobosa na teke soko tangi muluba. OK, premier boto mona kani diamant hein. À part diamant o bazo bomela bande ko na biso to bibiso nyos. Mais ba kite ze belé la Kasai wana. Ba kite ma belé wana ba soko timol mu Congo muke otima masango bimite hein. Masango wana na à part ko lia neto lia kaka konto wana. À part basango basala ka mafuta, basango bazosala sikoyo même basala ka bière, basango basala ka même essence ba bio hein, biso ki bio carburant. OK. Ne ba ke basala besoin ma belé na bango na se wana makambo ze belé okomona ba konto omona biloko ebele bakosa biso ka diamant yana kite belé za la Kasai. Okosala agriculture wana okosala pe élevage esika wana okosala pe biloko ebele donc ne ba ke wana sans retour. Soko jongi to bomio. Raison ba yena bango ka yangwana do ba récupérer ba bena bango koluka raison musikate. Mais sikoyo est-ce que ba congolais oyo no surtout bazo longwa na territoire na bango ezali oui bien sûr que mbo nini ba richesse ba découvrir ba or ba minerai mususu ba découvrir kuna bat o bazo ya ba boma ba congolais donc to rolo ba ke lelo même na Kinshasa ça peut pas découvrir que va billet mususu eza wana richesse mususu eza wana ba bomba congolais nyo surtout mais ba so bomba te ba ko bomba te na ilikin ba bomba ngopona nini oyebisanga ndeko lipoma na ilikin ba bomba ngopona nini ko bosala tenga na yo to salaka émission wa 400 force commune ya Maluku ba bomba ngopona nini bazakala batu baliye wana o bobenga ka gouvernement bobenga soki ba présidence soki ba nani bazaka pona biso te. OK. Bazaka pona Congo te pona Congo pe na congolais te balinga ka terrain na biso balinga biso ba congolais te. Voilà ndeko Lipumba. Est-ce que question moko et batindi balobi batu oyo basana na Angola ba réfugié oyo ba ke ko se réfugié na Angola tout moni ba association belé ezoli sa bango Angola elobi nini? Voilà parce que Angola eza terre d'asile te. Donc question on a besoin de répondre mutuana na New York. Au répondre par rapport à ba réfugiés oyo ba congolais ba réfugiés oyo ba zasiko na Angola o mais c'est syndicat de kolo to mona ki na ba tona masango ba tona ba sucre pour na passer la ta au moins bango poto baliaka. Bon ndeko Lipumba ngala yebisaka yo tozako lo banu eloko mo adage moto bana na Congo zaba mutu zaba valeur. OK. Koko no moko na Kasai comme le mabika kalanda comment il faut oluka oyeba histoire peuple congolais ko bosse na histoire na yo te. OK. Pour te traiter na répondre makambo cas spécifique ya Angola faut yeba na histoire Angola par rapport ya Congo. Ko bosse na te occupation ya Congo. Soki eza na pays jouer rôle munene po régime Mobutu ekende ba Rwandais ba vanda calmement eza Angola wana. OK. Donc Angola comme azawana ba memelié zo ba prisonnier na yo oyo tia bango kuna. Soka kulia bango soka kozwa mukomiso yo ba ti bango na vie ba bango na prison musu na États-Unis soki na Canada soki na Norvège ba kena bango. O wana bazo ya kopesa bango masango banini eza bazo pakula bango mafuta na mbebo ba keli bela. Musu ba kufa na maladie et là ça moi ça me dérange. OK. La zone ba te pona esengo. Bande ko nga ba kena Angola ba kena prison à ciel ouvert. Eza ndenge moko na bato ba jifo ba lela ba kena la Pologne. Donc ne ba ke wana ba kena bango libela ba ko empêcher bango bazonga. OK. Ba ko empêcher bango bazonga na Kasai. Parce que soko tuni bango moko mutu moko za na posa ke voilà kuna na Angola aza te. Donc ba kena bango na prison à ciel ouvert. Bokanga kuna boyate. Yebsanga na ndeko. Bien que tout les a yo hein, il a comme journaliste était. Bande ko nga ba longwa na Kivu na Beni. Est-ce que yo ka bango bazonga? Te. Donc bango mo pe ba ko sibi même bango ba na bandundu kutu wala ba yepo pe ba ndoko na bango na bandundu ba ko sukisa bango pe kaka wana. OK.
tolongo na dossier wana toyebi ke au fur et à mesure to repesa sur information par rapport à dossier à Kasai parce que to kanisa ke sili lokola baboma qui désespère oyo on a une banquette na bandité voilà makamuna no oya ba désespère oyo baboma ki bango États-Unis et lobini nina asa norvégien non norvégienne norvégienne il y a nationalité mais d'origine colombienne voilà dipomba norvégienne wana oyo banqueteur wana na américaine wana déjà babumi bango car des personnes sont babumi bango bongo des milliers de congolais babumi wana on montre que ça na différence te qui va tika nan ko kolandela makambo ya Kasai ibala na makambo banqueteur wana na kozala et puis comme ça on a très chauvin. Bon, ce qui est américain a boumé nga na regretaka nanga te. OK. Donc, ça ça c'est nanga is concerne américain à mon qui ba congolais, ba occuper la banque. Non, hier quoi arranger puisque ce tozana kawana, hein, ce tozana lelo na situation wana. C'est koluka musika te c'est les États-Unis. Bah, comme si ça niveau là. Hier soka comme kuna donc moka na bango sacrifier ye. OK. Puisque ba bazo ba profiter kana malheur ya biso na Congo na mboka na bango ba sepela kite ndenge ba se retrouver ki esika wana. OK. Na ko peso ka étude comparative. Na certain moment tant ba belge ba mindele ba dingi sous Mobutu te. Ba ke ba fomenter biso histoire de l'étude mboka. Oh Mobutu ba bomi ba tuna kana ba étudiant na Lubumbashi. Presse Mobimba et l'Obelango. Plus de 10 millions de morts na Congo. Est-ce que yoka ba mindele ba l'Obelango? Alors, fina rapport de bimaki mapping wana en 2010 ezalaki par rapport et puis maki par rapport ya pression ya batou ba spista ki ngona presse. Donc dipumba dossier wana ya ba expert ya oni wana etikali kana mémoire na yo bango moko ba tourner page ba fini yango et puis c'est tout otiko yo ka te ba kangi et oyo bobenga ka Joseph Kabila ke pona ba expert wana c'est fini cette histoire bon ça na zo beaucoup kanga. OK. Tout la mususu mutuna mususu ezali général Kanyamana Bisengimana nani Bisengimana voilà bauti ko remanier bango donc ça veut dire que balongwe na poste na bango il y a à la tête il y a la police nationale batché batu misusu to bana non point de vue na yo par rapport ya changement ya système wana te Bisengimana ba permisiye a aux postes mususu po mboka za na maboko na bango mikolo ye basali kaka transfert muke vala muke okupema kozonga sur la poste ya munene général Kanyama congolais ba foutiye melesi ba pesa na mboa. Ah bon? Ouais, c'est bon. D'abord ba trahir ye ba éliminer akoko bima libanda mboka te wala ba zuina ba minyote ba kangiye. Donc ba péché que kokima exilté. Deux poste ba tiela ki o moneke ba nous banu de l'autre hein. Ba sacrifier à qui ba tiye comme tout congolais. C'était bien congolais ba juillet chiffon c'est sili to salelio Kleenex allez pas vanda wala l'occasion c'est la kaka lo ba ko botele likamba kangiye. Mais dipumba elonga regretaka na mituna ka question moko. Nazo mituna pe ba jour oyo. Depuis moi mutuna ngai comment ko sala moi moke ko réfléchir sur ma congolais mituna ka est-ce que na cinq internautes pour répondre ba leader kassayen ba leader congolais hein, d'origine kassaïenne est-ce que balinga Kasai et puis balinga ba kassayen question na mituna bongo pour la nini na tuna question wana na mekota na kenoka moke kaka kota 60 hein na pesa trois exemples pour la mituna question wana c'est ce sont mo salamaka na ba ya ba kwanga tangu gouvernement central du Congo yeko ya po ba récupérer pays ba bomba ba kassaye belé di tomba ba zwati ba ça c'est ce na pona nini. Deux na ba né 90 tangu mouvement démocratie bandisika mutamutu Tshisekedi premier ministre ezaki Rwanda na Katanga kyungo bo commissariat vrai mutu ya IDPS nanguza Carlibon ba kungu ku Mwanza ba bomba bandeko langa ya Kasai ba mususu kutu ba botama kutu na Katanga ba yibi kutu teke so ba za Kasai oriental to Kasai occidental ba bomba ba benga ba bilulu ba bomba bango kaka boy mais na tika yo kate réaction ya ba leader Kasai awa lobi Kanyama Kasai no
Bocham Kasai non Badibanga Kasai non Tibala Kasai non Clément Kankou Kande Bakasayende hein babomi batabandundu te babomi na Katanga te babomi na Équateur te babomi na Angola te babomi na Kasai est-ce que yo ki bango balobelo na mituna la mère Mende Kasai yo mo baxi ye Kasai Dipumba iba yebisa ngai donc soki bazui avion ou bien bazui camion bayena kikwiti basukoli balemi kungu bakena Kisasa babosani malheur ya Kasai ou bien bazaba Kasai ya Kinshasa ou bien bamusupe soki ngana ne peut-être na moine du soki na ngana jikaso nini mais j'ai l'impression c'est comme si ennemi numéro 1 il y a population à Kasai na ya Kasai ce sont les soi-disant intellectuels Kasai cas d'espèce ya Kanyama Lozoloba OK Kidumba quel est ce leader quel que soit pour le démocratie le François là nazovanda na tuile pas naï OK hein François là Macron so mon muke azo matana mboka na bango so na Orléans so ki mboka ni wala azo ken OK ata ozana ba pays démocrate mais au moins ozana zonga na source mais la source ngo bazo boma mais yo pe oza complice puisque plan yo boma chef comme il sapo c'était un Kasai qui a conçu ça il répond au nom de Bochab Soginane professeur hein à concevoir programme au lieu de développer Kasai et ce programme va salir en pour na ko détruire et je me suis posé encore une petite question bête mutako kende lunda na Kisasa zong na mo libanga atongo bandako na Kisasa mais na j'ai constaté des cas nangati Mujima ce n'est même pas 200 km mais ils ont asphalté. OK Vimbo onyo se bima na Jekami na nini pour les arènes bakwanga miba vimba mo onyo se mona ki o ngala yebele ya Bakasayen de Kananga Timujimai c'est même pas 200 km même pas asphalté même ataka ta beton ka moko ya buke ko kitetele ezati alors ni yebsanga Dipumba batango ça va changer bon mfuma comment on dit pour fuma zango kitia Bakasayen te ye babosani moi ti donc soso batia ya luma banambi la soso babosana ngo bakomo dia fumbu ale et balisi bango makanisi mais vous n'êtes pas de Kinshasa vous n'êtes pas de Kinshasa capitale na bino mais pensez au moins ya ba nièce na bino ya ba koko na bino ya ba maseba ya ba tutu oyo bino bozo bomisa bino moko ndi à la tête ya bino alors intellectuel Kasai ce sont les vrais ennemis ya Kabakasai nakala marango Bakasai wana ça l'a raté parce que toyeba ki non les Kasai eza Fox toyeba ko Simbi Kasai mais ressenti ko Simbi wala zaka Dipumba vu tout ce qui s'est passé on a non Mobutu vrai complice na bango beau frère na bango de toutes façons moi na bosa Mobutu amuluba ni wa ya mwana habite na kala toyeba ki non Dipumba écoute kala toyeba ki Kasai eza le bien obe kala te kala pété puisque babandi ba leader vieux ya kufa omulopo le mulopo asaki si sécession nino ya bakwanga. Qu'est-ce qu'il a apporté dans Bakasayen? Bazabi ndemia Bakasayen. Peut-être moi Zomi Balé, na ko mona mi balé moko vieux azaka président Imano nani Mukamba. Moi muke bon na ko suka peka wana ka ngana. Le reste ndemia Baka ya na président nga Farmagro. Le reste ba ndemia Bakasayen. Lelo question que outil na Italie. Voilà. Na bango pe question que outil na Italie par rapport ya makamka ya mboka. Babi lelo général Kanyama asimbi touche avenir politique n'est que za nini avenir politique n'est cachotte c'est fini yo biso ko to cha été ba Rwandais nde ba ko subisa pour azala ba dossier belé ya entre autres oyo mo ba bomi ba no na nini na mboko nini na mais force commune ya maluku ka ba mo ba ko linga te ay bebi sa dossier ba politique na ba bisegement nde ba ko sa dossier na biso te ce qui est patrie congolais par hasard a meki ko tikala jugement populaire kuna c'est fini les loba sanction et combien béni mais pour ni bisengima na avoir la sanction te pas à Rwandais voilà c'est clair baba yo arbitre ya solo yo Dipumba yo bisengima la jouer rôle na kati ya système na Rwandais yo bona mbwa simbwa kala
na option de Lipumba na opesa le komoko omoni muto Alexis Tambwe Mambo oui mikolo ba rappeler qui makambo ya avion sa déclaration hein mais mutu pas ça la plus grave que yezali na même période biso toliaka na tango bakataki courant na Kinshasa courant iga bakataka biso courant na bala kimbo bosa na ngote bakata biso courant ba to sa soute o mutu sa déclaration Bisi Makara comme Joseph Kabila comme Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila a zolo ba ki contrôler ba barrage inga tozo prouver tozo kata courant pan bana boni ba kufi na couveuse bana ba entreprise ne kata na bano bazaki na ko vivre na ba son na ba mettre opération est-ce que yo ki Bisi Makara ba tunisi te pona nini po azatu ci Rwandais au service ya ba américain na ba anglais voilà na ba belge pelsus bato bomi Tshisekedi donc ouais kasi babomi à l'hôpital tout développé bien le gaz à 90 ans donc il va tomber tellement l'émission face à face kala mingité tout développé dans makambo oyo to quel dossier il y a madame Chantal au Baotek au Mali 14 voilà nakati ya marché central madame Chantal as administratrice il y a marché central, tout le monde a qui va bomber, tout le monde selon l'information na yo, mais c'est Philippe Kimbé, c'est Nani Oyo a bomi Madame Chantal. Tout cas qui paraît-il, et ça batou ya Mwana Semi. Batou, baboma qui Madame Chantal, il paraît-il que ça Zoé Kabila, voilà, tout ça dans l'information, mais on est à rumeur, et puis il paraît-il, et ça nani bandi bo bateka teka wana balibane pardon bandi bukula ekolo na biso so comme na Congo bandi bo eza ekolo na biso balibane voilà balibane oyo basomba pona o balingi ba gérer marché central mais to bana no nani oyo abumi madame Chantal administratrice il y a marché central ya Sando voilà Ndeo Lipumba bana Congo olimisanga muke na Chantal omoninga na kiti mwa muke pona nini po biso na ye tozali bana kama bilo tokoli ba on a Jean Bolemba biso na Lubudi Chantal de gazawana bon bilo maba Chantal oui nenga komi mais moi Chantal plus baninga bo mwana OK babota maga mibale grand frère na Willy qui a moninga na biso nga numéro 5 ye numéro 3 atiki be moi na 8 ans donc c'est mon neveu ou ma nièce. OK. Nga to tozo que ne classe nzela moko. Pas nga la droite ya continuer mamelo. Pour vina mo bimba primaire ti assisi la tête filo na na lycée Bolinga na Kitambo. OK. Hein? Ozomona hein? Mais ya ke inikim nga la ke ipende. Donc nga la za frappé au moins à 5 fois. Okay. Puisque na tatani kine mbuta muntu mboyo mon professeur ya histoire. Mutapesi nga gu ya kosala histoire na ipende. Donc ça a touché là moi la kababilo baninga na biso hein bana mamelo bani to ça l'examen était dans centre moko donc ça a touché ce que se souvenir na bato ba raconter na biso na kuta na otanga comme na été na avocat moko azaki avocat Kimbuta a utaki awa na poto quelque part na poto akita kin a dirigeant azaki conseiller juridique a vérifier et moi j'ose croire dans la loi ta langage à musicien qui sont hein j'ai même ma main coupée ndeko nanga na moi ça kufi pour la Zambie. OK. Tout et au moment où se tourner quand tout autour il y a Zambie pour la cité tina yo kaza ko la PPD na kokamo peut-être kaka pour comme un modèle mboka na biso et le bande de moi journaliste sawa pour se couvrir parce que vine na nenga zaona yeko da o mettre même quoi ça même la présence pour la présence parce que tanga vine ma tanga bien Chantal tanga bien ngala wana yebi. OK. Attends bien. Aïe pas côté. Côté politique, de la cité, biso na kaba na hier makele bien des biso na makele. Alors, il faut pas vérifier en côté Zambie. Quand ndeko d'abord akende ki a vérifier que comme na modèle à contrat oyo ba sinisa ba libanais na Zambie to sala le mission moko wa sur de Kambwana. OK. Et ça la malamu te mais voilà, il va répéter que ndo wande administratif ces Zambie ko ngai Chantal. OK. Lipumba, moi je suis sur ma mener enquête de que cela ngwe ko bimakaka par mais lui on va vérité parce que bato et où qui kaka na Zandu faut pas vérifier so ka Kimbuta na ipe mission moko quelque part Kimbuta
mazunga so kimbembe libanais moko asana asoka asana bandeko dipumba seka faculté inikini ya économie ezali IEC basala gestion bazali IPC bakoma former donc congolais moko akosala entreprise ya ko gérer ba ticket azante faut kaka libanais dipumba po batala zoe wana po bango ataka libula nyei bango bakoma ngino teka ngona Congo atako teka poubelle bazoe batala zoe batala inamba kimbuta baloba yanga indeko Chantal akufi pona nini moi je te dis faut utaka likambo kaka à partir ya Zando kasi yo kinini question yango wana yo kinini ba magasin ba entrée wana nyonso ba entrée le magasin nyonso wana libanais wana zwaka au moins ceux qui au moins 200 000 ou 300 000 par mois na Zando batala lisute na yo ki bususu donc ba remarque les mais moi j'ai dit j'ose croire pas biso na yo une année avant de baki déjà que Zando wana ils ont kenya gestion nango ba libanais ba cha maboko or so ta libanais c'est la mafia internationale. OK Voilà biso to lukambongo Zando ezala ba foule toni bena ça c'est des mbongo ya ngwana na Zando bo pesi ba libanais complexe de dépendance. OK monsieur Philippe Kimbie c'est question moko lisusu ezali tomonaki madame Chantal wana tamba beti masasi question ezali tomonaki voilà madame Chantal babeti masasi peuple congolais et memi na pousu voilà est-ce que ambulance ezalaki te ou bien organisation mo atne to mona rason ta ko ambulance mais ambulance ya ba congolais et comme na ba pousu mais que c'est degré moi quand policier ou la société civile masasi yé wana kaka civil yé wana kaka ba pauvre civil wana oyo ba suye ba tie na kata ambulance pour les pousse c'est la honte sur mona image ya bongo et qui est tourné le monde entier ya mona mutakufi au lieu ba ben ambulance ba même na pousse ba OK na c'est quelle honte déjà image à bongo voilà tout que non nous na paramètre wana donc congolaise babomi be soldat babomi au lieu batia na ambulance basa bato baza vraiment approprié pour na ba traiter matière na kata pousse yo réflexion na e cause année bipomba na robisama ya mishawa na plateau T na ko répéter le puisque cette dame Chantal, moi je la connais. Ok. Bien, depuis 2 ans, maman va pas. Son grand frère Willy, c'est mon ami. Yabomouane, tu peux te balayer, Didi, comment on a degré, il y a Chantal Batia, il a poussé le coup, la sac à foufou et outil, ou Marshall ou tout là, par exemple, c'est quelle humiliation, nous sommes au 20e siècle, depuis moi. Ndérolanga et papa Didi. Telanga ina ba société ambulance sa wato ba voiture ya deuxième main au ba ko ambulance na kisasa zande ko ça combien sur zo kapé na magasin ba ko ça $1000 ou bien bazo ko ça au moins $200,000 par mois est-ce que ba ko zanga pena ambulance na zande na 21e siècle bazo même mutu na poussou en pleine capitale bazo même mutu na poussou il y a beaucoup d'enseignements à tirer en Katel Kamwana. La Katel Kamwana Didi Pumba. T'as pas jeep batam dans l'ango. T'as pas jeep batam par rapport à l'ambulance moko. Dina auto bon et non mo be mémoire auto c'est scandale mo auto ça au Sénégal hein na stade ba koufi. Est-ce que mon modèle ba ambulance bimi? Tout le monde ngabona ko sona ivoirien na sénégalais. T'as ba tout na sénégalais il y a quoi chez vous à part Rachid? Bato azaka na nguba tala ba ambulance sénégalais. Pour la l'action que développement mboka et dépendaka na bankité za sa bela bandara mitu ya batu na bolingo yango bozala na mboka. Didi sikoyo bandeko ba policier bino batu botikali na bomoi. Bino bato zwaka masasi na bino l'état pesi bino. Bino bato zwaka ba fimu na bino contre population wana. Bon sikoyo na mukolo ya suka muninga na bino eza nani? Est-ce que ezali zoé est-ce que zaka nyamato ezali civil de bobo makande avec loko tio na makila na yo a tio na pousse puisque wana eza muninga na kei mais yo pe un jour pe okoko polate okoko kwete civil congolais kaka akolakisa yo mais civil congolais meka otiana kotika na mpe motamba wana akwenda botumbie oui puisque bango to lingi bango ba lingi biso te be baza ba bolole bazo fungola misu te que
oyo nde balingaka biso. Est-ce que yo mona population congolaise à s'en prendre la police congolaise? Non, mais ils ont contre. Mais ça comme un côté asuka population mutazoka mawana bango. OK. Mais depuis moi ils ont regret mingi. Voilà. Comme on a ndeko nanga Chantal na pusu lokola mbadi ya fufu e uti na libongo e uti pa na bana mbandaka kuna. Et voilà les années Chantal. C'est trop triste. Voilà, ça fait pitié, ça fait mal au cœur. Il y a un monde congolais, n'engue baza traité et ça vraiment pas si. Ça fait même la honte. Franchement, ça fait même la honte. Ils ont ça tellement pas si, ils ont ça tellement pas si. Biso bazo comme la biso. Bazo pesa biso, babibino bazo bata média, il faut un message joindre les cara vraiment, voilà. Tout ce que c'est un message, bozo mon abino moko, mais question moko ezali awa par rapport il y a bâtir des balles na katia inikin batu bakufi ba étudiant ba bise tumbami ba policier oyo ceux qui bakufi ba civil karane ba yaka koke na ba na pusu nde ba policier wana nde yango batu buma est-ce que ba policier wana ba sa ba rwandais ba sa ba burundais ou bien bazara ba congolais oyo bazo indépendant ko beta bandeko na bango ba étudiant massas na kata inikin mais c'est Philippe Kimbese Ipoba na scandaliser yo oyo ki ha na sala scandale na beza ba rwandais te eza ba burundais te eza nde ba congolais ya bololé limisa expression hein et ande ba congolais ya bololé on va se comprendre rien. Si on va zakuna na nikin tango zo pona musu peut moi la tata musu ba wazaliti moi nino wazaliti hein problème ngoni ne komaka na Congo jamais ce qui est indi il faut que langage ya masasi dialogue est raté na moment biso zali na monde na million na étudiantin hein na biso zali 88 87 88 mon muta yoko kende muzayi jamais mbila za okota police za okota to armée za okota pa pamba na ba bisika na biso na ipen baza ko suka même général non wazaki na sarma na sarma te bokila mobutu bolozi to sukisaka yi to kotsaka ye to yebise ba garde corps na yo batika libanda me yokota mukolo ya makaba binde bebaka. OK. Mais comment un langage bandaka Laurent Désiré Kabila yaka moindre dispute entre ba étudiants na militaires ba policiers faut qu'on kota ko bomba mais et ouais les gens milliers ils ont préparé soi-disant à venir ya lobby. Mon cher Dipumba ils ont kolakisa net état d'esprit ya bateau bazo ko diriger ko commander bateau wana premièrement ils ont nini destruction aller détruire mais inikin ezali milliers au formaka mais élite ya pays hein mais pourquoi qu'on otinda ba militaire ba ko massacrer ba étudiant kuna ba ngo ba pas quoi tirer relève la bino ba ngo ba tirer donc eza net ndenge bazo bomba na est na Beni ndenge bazo bomba médecin ouais médecin ba réparer ba ba bomba était hein nde ba attaquer docteur Mukwege nde bazo attaquer ba journaliste nde bazo attaquer donc tout le monde biso tout même yopé du pour le peso mekota le kolokaka bate puisque tu n'es pas différent na bandeko na Kasai bandeko na ba bomba na ba Congo o bazo bomba partout na Équateur donc on a différenté bazo que parler secteur mon côté. OK. Voilà. OK. Merci beaucoup Nabino Batbolanda Kibiso na 4 émissions Oyo ba question mususu Tokolobelango, la émission, il y a face à face. Bon, ça a toujours connecté. Voilà, c'était M. Didier Dipumba dans cette émission. Actualité à la une, tout ça qui va différents sujets où il a développé. Même ici, Philippe Kimbese, au Azala Kinangaï, na katia émission actualité à la une. Mais c'est Philippe Kimbese, dernièrement, avant. Pour la Syrie, ça. Mais si Batukeno, émission Moussou, question Moussou. Mais pour la Congo, on a savoir à 10 mois et l'année. La Koloba. Rolandamo, émission Oyo, face à face. Dipumba. Dernièrement, Nayo, 2 minutes, 1 minute, si vous voulez. Et choqué Bat Moussou, soit. Na Makamo, là, ça, ok.
na milieu wana ya ba intellectuel ya ba bazo milieu étudiantin académique hein. OK. Nazo ebisa yo tala différence. Omoni ndeko oyo bino akoma honorable batu botiola kai baba bashwe. Abandi carrière na bango te na baoyo te. To tchaki liboso ya Mobutu puisque lui verbe na ye il partait négocier même ba bourse hein na ba étudiant. Or biso ba étudiant na gouvernement ya MPR ezalaka s'il vous plaît car juste pour un mot de la fin aussi. Bon pour la suki ça Dipumba ba congolais ce sont des rêves. Bino ba bozolo bo élection bato ba ti osala bino élection te. Moi eza moko olinga te boko sala nini boko telema. Faut que telema solution ça ko te botala mutu moko te botala leader mtsoko bote po mindele ba kobana moi et loko la ba moko boya ko tia ba leader na biso pression CPI ndeba mema ndeko na biso Jean-Pierre Bemba. Or soto telemi biso nyoso ba ko kanga mutu moko te lelo point ni bazo ko kanga ba leader na combattant te na poto po ba mo bazelo ba ke to bi leader na bango te mais biso to bi nende to kutanaka. Voilà la solution ezali kaka moko olingo lingate foko telema. Salutations à deux personnes au Baébio. Non, on peut ça. Merci Nangaï. Na Moutajano, président CCDP Lyon. Na Maître Babi, qui délégation et qui représentait Lyon na Olympia. En tout cas, mon président, chapeau. Donc, la mon président qui est Yozo Salamoussala na yo, na Maître Babi, Nzambe Apambola, Bino. Na mon président na armée céleste président na Simona Bino. OK. Merci beaucoup Nabino Batbolana qui dit son à 4 émissions Oyo actualité. Alors, c'est une nouvelle émission, voilà, c'est une nouvelle émission Oyo. Te concevoir pour informer Bino anytime sur l'actualité, surtout Oyo. Ils ont concerné Bino, surtout les Congolais. Il y a situation en Boka, Bino, Congo. Merci. Na Moïse, le sauveur, Oazala Kinangaï, na cinéma caméra. Merci aussi. Junior Boukson Boukassa, Oazala qui Nabiso, manager ya Congo France.com. Merci à Madame Georgette Bilonda. Merci à Missy, un prince à Lyon Gaz Nagaz. Moïse, le sauveur, qui était derrière la caméra. Et merci aussi à ça, normalement, mon manager Jordi, vous sera toujours connecté. Moi, Didi Dipumba, je vous invite à la prochaine émission. Il y a actualité à la I. Donc, bientôt, Bolandapé, émission Oyo. Il y a face à face, mais c'est Philippe Kimbesi. Ça va mon beauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. 3 ans après, on ne peut pas encourager ça. Soki Kabila a réussi pour le 19 Bandeko Bolandanga bien. Comme jamais. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le sujet du développement de l'Afrique, mais d'un développement en termes d'infrastructure énergétique. On ne peut pas encourager ça. Que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle. Les musiciens congolais va rejoindre résistance combat. Donc de la biso tout ensemble et colonne. Congo France.com